Mwana mboka Roger Lumbala mbote. Mbote ndeko Eliezer. Namoni RTNC yo na yo kaka na kacha sal. Ngana yo na yo kaka na kacha sal. Okay. Chef de l'État uchi koloba nino retenir ya makasi pe ya malamu o ezali ko rencontrer peuple congolais au chef de l'État uchi. Auchi koloba ke a reconnaître que insécurité za la kati ya mboka. Auchi ko reconnaître que na mboka cadre macroéconomique ils ont permettre na ba mboka ba vivre malamu te. Wana ezali ba élément mibale on va retenir. Mpe auchi koloba awake a nommé premier ministre dans 48 heures. Elingi koloba nini? Elingi koloba ki ba consultation o ya salaki. A bengisaki bato nyonso tout ba société civile ba rassemblement ngambo ya leki nangai Félix Antoine Etienne Tshisekedi et puis nangambo oyo ya biso rassemblement ya ba Tshisekediste ba oyo balingi que rassemblement ezonga ndenge mutu Etienne Tshisekedi atikaki yango baninga tokamwe alors que bakomaka déjà mukanda pona kosenga que mokonzi mboka ayamba bango bakomaki mukanda mais to comprendre te pona nini baboyi kondima na invitation ya chef de l'État biso ba Tshisekediste nous avons respecté liloba oyo mbuta mutu Etienne Tshisekedi oyo atindaka biso na dialogue tokei po makambo manso il faut tout silsa yango obele na dialogue ndia ngwana tokendeki tosololi na mokonzi mboka na bandike premier ministre oyo akopona wana akozala na bakombo oyo biso to proposaki ye bino bosi bo proposer bakombo biso to to proposer déjà bakombo combien bakombo mitano mais chef de l'État sengi ke bo longwa na ba querelle na bino wana boyo kana pour que bobimisa premier ministre est-ce que boza à mesure na niveau bo komi na ba conflit oyo ya kokutana na ba Félix Tshisekedi pour que bo harmoniser selon demande ya chef de l'État. On a besoin ya kokutana na susu na bango te. Il faut que ça soit clair. Soki bango d'abord ba ken na ligne ya Moïse Katumbi Chapwe. Biso to tikeli na ligne ya mbuta mutu Etienne Tshisekedi. D'abord bo kaboni ya yambo yango wana. Na tango basinyaki biloko wana Lumbala zalaka te. Mais bangonde bandimaka ke mokonzi mboka a continuer oyo tozalaki ko benga glissement. Bon sikoyo mokonzi mboka wana oyo bino bopesaki ye glissement. Azo benga bino boza ko boya ko répondre ye. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke bino boza makasi bozui population bo senga ke asala nini ville morte. Boni ya ba ville morte to sala na mboka oyo vraiment mokonzi mboka akenda te. Ba marche kutu to sala mokonzi mboka akenda te. Est-ce que sengeli 36 ans ya lit ya mbuta mutu Etienne Tshisekedi to continuer kaka na biloko wana ou bien esengeli to réfléchir ndenge mosusu nde yango wana omoni Roger Lumbala wa Chitenga. Roger Lumbala wa Chitenga j'ai choisi le camp des Tshisekedistes, les gens qui veulent absolument que tozonga na makambo o Tshisekedi tikela kibiso. Mais Roger Lumbala moko yoka soni ya komi benga Tshisekediste quand y a ba opportuniste ou bien quand y a ba Tshisekediste Roger Lumbala et puis Tshisekedi ango anozo bamba batu Tshisekediste yo rebelle Tshisekedi asimba minduki kana kane na yo awa lobi tokoyoka yo wana na yo kaka boy donc Tshisekedi yo na Tshisekedi bokutani koteni tango ngana zalaki ko soutenir Tshisekedi yo zalaka wana et tango nazalaki ko soutenir ye mwana na ya zalaka te mpe oyebi yango donc le grand Tshisekedi c'est lelo oyo batu tout ebongi batosa za Roger Lumbala na idéologie nini ya manduki ou bien il y a non violence parce qu'il y a une différence entre vous deux Tshisekedi azaki non violent yo oza violent oza rebelle Roger Lumbala nga na ndimaki ki nazaki rebelle parce que na tango mboka na yo ezali malamu te. Il y a plusieurs façons de faire la bitumba. Ozala kito oza parce que uchi ozala M23 kaka yo e colonel Chibangu kaka yo ozonja wa Munyere bayambio e bandeko ya este babandiko so ansabiso ke boni boko yamba mutu oya uchi ko bomisa biso. Bandeko ya este olinko lo papa na Julien Paluku. Na sina lobela ki chef de l'état bwaka ina lac. Parce que mbula zomi oye azawana.
bazako bomba bato na Beni, bazako bomba bato na Butembo, bazako M23 azako kota azako tambola on dirait ça la promenade ya santé na yango nga Roger Lumbala na lobi boye mbuta mutu du vivant d'Étienne Tshisekedi. Est-ce que oyokata mokolo moko moto afongoli monoko na yepo na ko critiquer Roger Lumbala? Jamais. Est-ce que oyokaki du vivant d'Étienne Tshisekedi bato bazako yima Roger Lumbala boye po tozana ba secret d'état nde yango wana nazako lobela yo moto okoyi kotangela ngai moto oyo akoyi kolobake abebisaki nazako regretter yango te atiaki chaîne na ye pona Etienne Tshisekedi abundaki pona Etienne Tshisekedi baye kotumba yango pona Etienne Tshisekedi e bapesa inga ata rien. Tu es témoin parce que yo ozali moko ya bato ya RLTV. Tu es témoin. Et tango Tshisekedi azosala nini campagne électorale ayaka 2 semaines après début ya campagne électorale mutanda o azaki chargé ya ba élection na Félix Tshisekedi bango bakendaka déjà na nini kosala campagne na bango na Mbujimai. Nga Roger Lumbala na landaki 2 semaines après parce qu'il fallait nakende kuna na Kisangani pona okende kubongisa makambo yo, il fallait na bongisa nani aza Tshisekediste po azali mwana ya Tshisekedi non naza koloba yango le véritable Tshisekediste oyo akoyi koloba ke naza ko hériter yango ezali Roger Lumbala wa Chiteno. Nini ezomona lokola acharnement contre Félix Tshisekedi ezaka pona bozo wele la base électorale ya Mbujimai ou bien bozana problème personnel na Félix Tshisekedi parce que bazo comprendre te oleka awa Félix kaka qu'est-ce qui se passe na lobela kiye na bengi sakiye ayake payi na ngai na lobeli yake lokola papa akufi yo zwa esika na yenga na ko soutenir yo ozaleki na nga po ye azaleki na ngai abimisa linga kombo ya Pierre Lumbi na lobeli te kombo wana te po soki ba botolaki Imperium na 2011 na banzi zalaki mutu wana soki ba tiaki Tshisekedi na résidence surveillée na banzi zalaki moto wana tokutani susu na réunion Arietwa Mwazalaki Lisanga Bonganga azalaki François Lumumba azalaki Laurent Batumona azalaki epai ya mbuta mutu Etienne Tshisekedi tolobeli ye lisusu makambo wana azongeli biso susu na kombo ya Pierre Lumbi nde ngonga wana na lobeli ye soki osali makambo wana ngai Roger Lumbala na kobundisa yo nde oyo naza kosala boye obi moi je donne la parole de scout soki apesi parole azonga kasimate nde yango wana na lobelaki ke soki omeki kosala yango na kobundisa yo apesi nga sourire narquois. Est-ce que oyebi sourire narquois lunkenya na lobeli ye okomona ayoki yango te ake kozwa nani lunkenya ndeni na lingala lunkenya na yebi na lingala te ezali sourire oyo moto osali neti ozoseka ezali koseka ya moto akwei na velo nde lunkenya yango wana. Voilà, Roger Lumbala nazotika yo kende parce que bazosala biso signé kuna ke totika mwana mboka Roger Lumbala est-ce que ozomona ke candidat premier ministre ya kobimana ya bino rassemblement bis o babengi candidat ya ba service est-ce que ekoti ko apaiser situation otozanango ekoti ko résoudre problème naza koloba boye rassemblement o ya biso nde za kosonga ezosenga bazonga na o Tshisekedi atikaki bango nde basali réforme na bango bakende bango nde rassemblement bis ezali bato bazosenga teke tozonga na o mbuta mutu atikaki bakundaki ye nanu te yo okomi kosala réforme toloba boye Eliezer yo siko ozotanga te oza na IPEN oza na université mbuta mutu Etienne Tshisekedi aza docteur en droit mwana na ye aza na diplôme d'état te e moto oyo ye basali na ye réforme wana aza na certificat ya mécanique Moïse Katumbi Chapwe. Est-ce que bango mibale wana baleki mbuta mutu Etienne Tshisekedi na mayele? Est-ce que eloko ezozanga na Congo eza ba diplôme to ezande parce que na ndenge wana ozokende to koya commenter pe to tuna ba titre ya mutu na mutu ozomona te ke ozokende na voix moko ya bien tunanga titre tunanga oyanga bon toza na posa débat wana te. Est-ce que ce qui manque à la République c'est les diplômes ou bien c'est la volonté politique? Eloko ezozanga eza diplôme to volonté politique? Est-ce que volonté politique yango to kotiango na bato basala
certificat ya mécanique. La politique est une science. Oyo moto akoti na kelasi, yo zo sala ni science politique. Moto akoti na kelasi asali mbula mitano. Pour koyeba politique. La politique devient un art. Lorsque vous avez appris sur l'État, et l'ingolo bake au vandi na ba politicien, au sali mbula ata zomi